Siko bakomo ya koluka awa bakisi oya biso bukoko pona lobiko. Parce que mibali bakomi kaka asali na mwasi ka mbala moko makasi esili. Mais siko yo biso to na bakisi o mubali akoki ko umela na mwasi ta asala na ye ka mwata ebele. OK. Et ça la bien pour nini biso ba mama so bilo ba papa ba OK. So on libanda ba meka on kasi ya ngoti. O za diamant. On dit doit on les a pour na kisa milieu mabe. So ki mutu alinga ya salo mabe, asa mabe zate. So mutu achelo poison na bilo wa rolia. Yo suka mwa libanga mwa pusiro tuna bilo lo mwa rasa ne pasu ya. Wow. Abosa ni ki azwa ki vasente. Abosa ni ki akende ki l'hôpital te likolwere ko bando vase matiki te azwili ngambasa no kwanza. Makambu wana ngana teleme na kango komo mukonja ba mama. Mbasu na kwanza ezalite to yebite. Batoye bazaba ndoki menga na tambula na wenzo soki ezalaka ya solo ka ngamoko mbele si baloka ngai. Essa maldade nós aqui não existe. Existe maldade porque já tem alguém que já faz a maldade há bastante tempo. A maldade não se encontra aqui porque cada pessoa tem a sua origem, a sua família, de onde ele vem. Lelo suba bengi mutu ashkwanza ezalokola ba bengi ndoki mwasi oyo akenda ko zwa ba biloko ya mabe pona ko bomba okoloba nini pona bato ba kombo ya shkwanza ekenda mabe pa ya bato mususu na prince okiti na parage wana nde ba petit wana ba lotador baza wana ne bango ne basala ka ba je wana ya koyiba ko botola telefone. En tout cas biso na kati ça eza monter passe makasi na bena passe ba kota kana ba ona kati basuka galibana kati basuka galibana soki kisi ya kukanga mibali ezalaka bongo bango babali te pourquoi soki kieto pesa ka mbongo ya kisi awa biso pe tozo nyoka maponda nini biso toza ba boss te tozelaka batu bayana basomba biso liboso to kolia et même na portugais c'est pas ba cruiser ezali ba roulamento ezali donc eza pena pièce mitu donc ya mitu kanyo so marque nyoso c'est la différence qui c'est la différence qui monte médiatique. J'ai mis dans la seule meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrer amis intime, la vie change avec Jimidor. Jimidor est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'y donne. L'initiateur c'était Yondinga, Akanga Masolo. Je m'y donne. La chienne par excellence. Je m'y donne. Merci beaucoup, merci. Vraiment. Tozak toujours na kati ya marché na biso ya Shikwanza. Awa toye na pavillon nde tolobaka na Congo. Na habite na portugais so babaka ndenge nini. Na rua roi savane babi o roi savane mais tomoni ba mabende tomoni ba biloko belé awa. Mbote. Ya mbote pena mingi na sepeli komona bino. O ezali o na nga savane. Ndenge to volwaka eza si kopeta mabende koteka mabende. Bon toza kope na biso mseza soute ville na biso mba yango to salaka. Donc totekaka toyibaka te. Toyibaka te so toteki toke to sombi soki to moni pe kilia sombe loko. Ena mwafalia faza na manière nini ya kuya toyeba ndenge toki ko changer mais soka sombi lelo soki akia sombi lelo lobi simbite faluka ayamba nkolika kuzongisa soki aleki abeti uma semana doa semana en tout cas wana toki kozongisa kate. Mais ce que tu sais que yo mopo le bien wabinga awa roi savane donc comme no savane yo moko na kata ya pavillon au pesa combo ya pavillon to format pavillon otondeni bon roi autant to bandea ko to somba ngo sika to bandea ko tonga ndenge na zwaki ide na bite roi o feza la combo ya savane yango moni batu no so ba setaki yango babite roi o feza la combo ya savane yango moni toujours toza na combo ya savane ndeni. Comment on a des savanes? Comment on a eu mon savane? Savane de pitch aussi. Mais tu as eu un peu comme Moussou. Bon, na mesana, kobeta bango mama solo moko bo yango moni
bazwaki mwa kombo wana ya Shukale. Ke masolongo betela biso peti na bato baota biso na TV masolongo za net masoloni. Te daki masolo mo be abo mwana tonto bono kola na Congo ke carte ya ndo to beta carte moi je mo to bande ko beta. Et c'est bon to no beta je mo to no benga ngo Shukale. Ndenge mwa débat ezalaki babite to yebi Shukale to yebi ba piki to yebi ba makopo to yebi boye ya ngomone ekaki na eloko wana ya. Shukale oza kinois ou bien au botami awa na mboka o. Na botami na mboka tena bena kino de la science. Na commune. Na fa na vini gana keti na Bumbo. Wow. Galwa. Galwa. Mais Galwa bouti okufela nani. Viens na bino awa mbemba mais yo monanité. Bon en tout cas moi ba disolité leke belé nazalaki en tout cas moi makampoze belé ya famille ya ngomoni temps ya ko fanda ezalaki te. Mais ma solo nyonso tozalaki za activer to bande ko landela ngo AZ ne bande ko landela ngo mais tant pena ni ezalaki te ya ko permettre kana ko matiko to wana. Mais activité nini avant pour to zalaka na wenzo to kutaka makambo te avant to monaka wenzo zalaka na mouvement makasi par rapport ya lelo ndenge bosali arrangement ndenge batongi wenzo lelo na ndenge bozalaka liboso pona yo tant nini o bande ko se retrouver. Bon tempo eza tempo na tango tozalaki na ba mesa na ba bankada en tout cas pele wana dolaki ezalaki moi je crois ba 10 000 kwanza 100 $, 10 000 kwanza si mais tant to comme suna ma tempo mususu mutu sa rolonga mutu sa koti to moni moi validité moke koti moi changement moke koti wana mais toujours to bagareka toujours en attaque ka ndenge zala kaka siko ndenge to yoki obike a biso to teka ka tui barate na kata wenze awa bokuta na pena ba inconvénient miyibi pe te wana pena ezanga raté wana pena ezanga raté to so otiki pe loko no boye pe mutu mo pa leki wana pe ko te wana pena en tout cas mabendelo dans la mesa ba visiter ba muninga moka yibelo ke za mwa pasi te mulekenzela pe za mwa pasi eza mwa pasi wenze za sécurité tozana ba guarda tozana ba kaenche baza pena na kati sa wenze mais biso toyoka wenze shikuanza kokota na perruque te kokota na prat te kokota na bijou te kokota na montre bien te kokota na sac te téléphone zo kokoti nango bombaka po wenze shikuanza sinjo ba okato pena lito ito ba okato njodo mais tozo kama yo zo confirmer biso ka ke ubi makambo esila tondeni te wana pena na ko bomba te wana soko kiti na kati na prince okiti na parage wana nde ba petit wana ba lotador baza wana ne bango ne basala ka ba je wana ya koyiba ko botola téléphone en tout cas biso na kati ça eza monter passe makasi na bena passe ba kota kana ba ona kati basuka galibanda kati basuka galibanda biso moto sentir déjà sécurité surtout na pavillon oyo ça pavillon moko donc très posé tout monde sécurité mais to kotambola pe mo muke po mukolo paza na fo aloba bambote kana bato te na bika batansa bazolanda émission Gemidor TV na pesi bambote na so bazali savane yeyo ndingo bomuninga boye masala nga bavela nga Kenzo yananga padiru papa dola ba Jafet papa fils ba Kasi Mondele do la pesi bino mbote kaka mbote kulutu pe na sima kulutu yeyo vraiment mbote na sepeli ko kabino vraiment na sepeli makasi to yeko rendre bino visite na kata ya wenze oyo kwanza parce que ça comme eza wenze oyo eza kombo ebimisa pe bato ebele alors bato basengaki biso boleka na wenze wana surtout na pavillon oyo ya Bibende to mona pe bave na biso to mona ndenge ni wenze za ko fonctionner ya pesa biso na no fonctionnement ya wenze zo kende ndenge ni mais na koko loba boye wenze na biso awa to fonctionnera très bien selon ba vente na biso makambo na biso nyonso ileka bien auparavant nde tozalaki activité za ndenge mususu to tozana ba mesa vente pesa ndenge mususu nde toza siko na évolution makambo ya mboka ndenge komi to kongo débrouiller muke donc ça va tout ça toujours bien famille zolia nango kitoko chaque donc pour yoka slogan mo balobaka après diamant c'est Libende est-ce que vous confirmez yango après diamant c'est Libende ça slogan est-ce que vous biso to loko tranase to tombo likolo ya ça wenze pe on dirait ba panza yango misusu bakenda ba côté misusu bon à vrai dire tozaki na shikore deuxième marché ya Libende eza ishikwanza tamba panza tozaki tamo ya crise ya danger tonyo kwa mepe fort ba nso bakendaki ba alpha 5 ba panza na ki mais pour le moment ndenge bazongi siso boye donc ça va na organisation autoza ngo siko pour le moment donc ça va
Moi muke donc to que nous mettons évoluer moi muke bien. Merci beaucoup, l'essentiel de Yangoana. Nini oloba pona administration ya wenze la bino a ushkwanza. Pona administration na biso awa chef Guilain ndenge azali wana chef Guilain donc avant siso kimia musalezo kene kitoko respect ba ordre tout eza respecté na makambo zo salama. Donc tout ça va bien. Na bandeko baza posa bakota na cop wa mabende. Na babato o akota na cop ya mabende. Cop ya mabende za kwa classe T. Cop ya mabende za volonté na esprit yo kocha na musala olingo yekola. Ya. Alors est-ce que ezo senga mutu fwa yeba libende o sala cop o fulu ko yeba pe libende loko ngo yo zo sala cop. Je ne suis pas sûr que ça bongo te. Bongane na zabo na kopesa premier témoignage na vie na ni mécanicien ni mais ça mettre na domaine na libende. Les a volonté ya loko lingi. Libende siko bozwa yango wapi po teka yango boye ozwa ki yango wapi. Te libende to sombaka. To sombaka. Na je te déjà kufa o réparer. Te to somba mama bendo eza bien na condition bien to somba to teka. Dans n'importe quel libende na rolo tapé moi libende na ngana nzela na ye na ngope. Ça dépendre na oyo oyebi na oyo zo sala. OK. C'est pour na bongo mema bendo zo sala na balabala comment awa. Okopesa mbote epa batumi baleto misato. Pona mbote zrataka te na kopesa mbote pa pe mutu na nga si bon vemba. Roi si bon vemba na pesi mbote pa azali ye pa azali moko ya mutu munene kati na wenze o. Donc so botambe bokuta na ye royaume ezali. Na pesi Gilles Sata na mbote, na pesi Jofis mbote, na pesi pe Fumumbumba Jitwa mbote, na pesi staff tout. Yama bende mbote. Merci. Merci beaucoup papa. Vraiment merci. Carte pilar de la presse. Vraiment toujours to sawana. Babi to découvrir na bino longo mokonja batandu. Mbote papa. Mbote papa na ngai. Bazo bengo mokonja batandu. Est-ce qu'on pesa na batandu na batandu na langila na bino. Bon, koloba na langila c'est un peu dur pour batandu ya Kinshasa. Ah OK. Ya Kinshasa bon. Naza vena président bantandu a na Luanda mobimba wa kombo na no eza na Fiston Kelo. Donc président bantandu o nyoso yebi gaza mutandu président na bango ezangai. Donc bato balia liboso na mundele za kutu histoire répéter te donc même moi na zobota malelo na Congo yebi que c'est bantandu. Même na royaume Congo c'est nous les bantandu tozo diriger. Donc ngai yo pensa. Président batandu na kati ya Angola. Boza rappel na mutualité na bino ya batandu ou bien obenga mara président batandu na kati ya Wenzi. Ya na ba secteur mususu ba mutualité zali na repesa comme exemple naza mwana Pascal Route Mokali tozana ba na Route Mokali belé ba sasa ba réunion na bango ya bantandu pe zali mais nga pesko na idéologie na nga na ba motivation na nga na ba rénovation na ngai na lina sala pe o ya ngai biso na soya bantandu mais batu bazana parti na bango wa sepela na o ya ngai aye. Pour na mutandu ya kimpemba donc nabi ya kimpemba original mutandu ya kimpemba mama na ngaza mwana ya kisantu papa na nga ya kisantu papa awa to moni oza établissement na yo établissement na nga bina to moni ba carton to ebité ba carton ngo eza na nini na kati bon eza pièce mituka ba roulement ba cruzeta bon na français na tikala bina koyeba biloko na Congo te même na portugais c'est pas ba cruzeta ezali ba roulement ezali donc eza bina pièce mituka donc ya mituka nyonso marque nyonso ba marque tout ezali donc marché o naza sir makambu tu ekendaka nango bien bon ekendaka nango bien auparavant wana bapanzaka wenze te en tout cas makambo ezaka ndenge mosusu bapanzi wenze batongi makambo mpe ekomi ndenge mosusu mais nzambe azosunga bana bazolia bana penza bazolia. Combien de temps to pe combien d'années déjà na kati ya marché o? Dans 15 ans. Wow! 2009 penza. 15 ans c'est beaucoup. Est-ce que déjà boyamba visite ya chaîne de biso to yebo chaîne moko ya pe ko visiter bino nde biso to yeko visiter bino lelo? Bon pour nanga c'est la première fois. Pendant 15 ans wana nyoso. 15 ans wana na ebité peut-être ba e bandelana zaki commerçant ambila. Ozo kotso ya na shikwanzo ke azabrango ke kikolo. Après temps na monique na tamboli pe mingi na sali mingi sengeli na vanda. Bon peut-être dans osa déplacement na simananga batu musuba yaki wana oyeba te mais pour na ngai mona c'est la première fois. Nini ole ba pona Gemidor TV? Gemidor TV. Bon. En tout cas musala na sepeli. Musala malamu nzamba pambola bino bokera toujours liboso bozara ini. Pour biso nyonso toyi makambango ba wenge kombe bele ka pona likamuki oka prbo panzani. Donc ezaka conseil nga na opesa bino
botambola bozaka ini nzamba watika bino te boke toujours liboso. Merci beaucoup, merci vraiment. Moi bambote papa. Président batanga leli bambote. Napesi grand frère nanga Dola, Papa Dola. OK. Papa Dola bambote, master nanga pe na mon ami intime Rodi, Rodi. Vraiment. Dès qu'on a tout ça l'année, c'est Pasteur Mardoché. OK. Pasteur Mardoché, en tout cas. Presque billion sur papa Eric, n'a pas ça été mouloto, mouloto, ba méchant, lourd. Donc Denzu, pas Denzu, dès qu'on a moutandu, na PCM bote donc papa Gilles Satan na bossa li donc ba c'est belé. La robot rappelle légitime nangai. Problème. Oh, maman Francisca. Kuma na Brésil, maman na bana. Maman ba américain, ba na Brésil na bana. Donc bamboti na bino kuna yango yo. Yango en tout cas na sipeli. Merci. Carte pilar de la presse. Merci beaucoup bande konyoso libanda ya mboka to na kati ya mboka o bakomela yibiso ba boluka boko mala wenze ya Shikwanza, boko mala wenze ya Shikwanza précisément na bisiko batekaka biloko la biso ya bokoko bakisi ya bokoko parce que batu bazana posa ya lobiko aza libanda ya mboka azoyeba te ndenge nini bakosala yango Gemidor TV elongo na basali na ye ingénieur Mulumba carte pilar de la presse MK fan de Madoda tobaki lelo yo tokokita na Shikwanza tokutana na ba mama oyo bayebi bokoko oyo bayebi kisi ya bokoko toza awa bino moko bokoyoka mama ndenge akose présenter kombo na ye mbote mama mbote kombo nani mama kombo nanga ona yebani Emika na Makaya Emika ndoi na ngai okay mama Makaya tokuti yo awa mama utekaka awa na wenze oyo nateka na wenze awa naza déjà 27 ans na msala bukoko 27 ans okay mama biloko nini oyo pe na utekaka pe batu bayaka mingi pona yango bakisi tozoteka eza ebele parce que mibali bana ba problème bakomi sikoyo lisusu batika lisusu bazali su makasi te mibali bamelaki mingi bakisi ya mindele pesi bango ba problème sikoyo bakomi ya koluka awa bakisi oya biso ya bukoko pona lobiko parce que mibali bakomi kaka asali na mwasi ka mbala moko makasi esili mais sikoyo biso twana bakisi o mobali akoki ko umela na mwasi ta asala na ye ka mwata ebele bakisi wana ezali basi pe batama bota pe eza pasi po bana na biso basi interesaki nanu kolongolaka bazemi na bango sikoyo ekomili bango problème mais sikoyo biso comme toyebi banzete eza bakoko na biso bato batika yango kwa eza eloko ezalaki liboso kala tonga ezalaki te eyalaki ka bukoko makasa bato babikaki yango pe biso tozo benga bana basi oyo bayaka awa pona ko interesse babota bazobota to pesa bango banzete mela boy sala boy soki sili yaka otayela ko ya mama na zuize mia merci ouais mama Makaya toyoki mama Makaya oza comme fiscal ya naza comme mukonzi ya ba mama nyonso ya awa na wenze da ba manyos tu ya wenze yonde ngande mukonzi na bango merci toyoki ndenge lobi par rapport ya kisi ya bokoko botretaka ba papa botretaka ba mama mais eza na motuna moko ezo uta libanda en tout cas bo tenir biso nanu vraiment rigueur te mama Makaya eza motuna oyo ezo uta surtout na bandeko baza libanda babi na kati ya wenze ya Shikwanza basi bakenda kozwa bakisi ya kokanga mibali pe bakenda kozwa kisi ya kokanga basi na kati ya Shikwanza bato bakenda pe kosomba mbasu kobwakela batu na kati ya kaka yo moko lobi ozo traiter ba maladi nyonso tu yo nayebi te soki kaka yo moko pe lisusu otekaka maladi wana ya kobwakela batu to parmi bato oyo ndenge batu question euti kuna na bato ya libanda par rapport ya wenze ya Shikwanza bato beba banga wenze ya Shikwanza ke na kati ya wenze ya Shikwanza mibali bakangaka basi bakangaka mibali nazo ko répondre bino boye bukoko ebandi lelo te bukoko ebandaki kala bukoko bato batikaki yango eza bakoko na biso est-ce que bakoko ezalaki pona kisi ya kokanga mibali ezalaki te mbasu ezalaki banda bukoko na biso bazalaki masi o bazalaki na mbasu bazali bamba oyo ezali bandoki eza ministère ya butu mutu azoteka kamwa mesa ya mkie poaluka kolia mbasu akenango wapi eske mbasu sokeza na Shikwanza mbele ba mama nyonso so banginda po parce que mutu ayibi telefoni na balabala akoti na kati ya wenze tia limete memu mbasu ezalaka te eza iloko nini basala ba mama
bungle ere mususu azokosa bango mususu pe babeta maka pona buzoba na bango pongana koloba pona okanga mibali batu bayebi ministère wana eza banganga ba mama oyo bazo teka na bango bakisi na bango ya kobikisa batu bazwa mwa mike na bango sifi batangisa bana na bango na mwa famille ya na kwanza kosomba biloko makambo ya bambasu eza lukuta parce que nganga bazana bandako bongo soki bino bolobili kwanza bongo bangango bazana bandako parce que nganga mutu ayebi ministère nyonso ya butu mama azoteka na ye PV kuwa batsangu est-ce que ministère wana ozwango wapi bandeko nanga nawo bazali banda boyoka ngana za mama kaya international nazakati ya kwanza awa na lobby boy soki olingio yako sombe loko na kwanza yaka osomba makambu wana eza pasi oyebi ke na lufu pemba sweteka maka est-ce que lufu eza na kwanza makambu oya mbasu eza lukute ikambo moko na koyebisa bino vers attention batu mususu aswani na voisin ye abimi atutani tana tolo tane loko moko boy aluki hospitalité avandi comme aswanaki na muninga na ya lobi aye kaka mutatinga maladi wana abosani ki azwaki vaccin te abosani ki akendeki l'hôpital te likolwere ko bando vaccin matiki te azwilinga mbasa no kwanza makambu wana ngana telemena kango comme mukonja ba mama mbasu na kwanza ezalite to yebite bato oyo baza bandoki menga na tambulaka na wenzo soki ezalaka ya solo kaka nga moko mbele si baloka ngai mpo na teleminaka bango mama mwa mutuna eza lisusu par rapport ya okoloba nini mpona bato oyo babebisa surtout réputation ya wenze oyo ekoma soki moto alobi kaka ke surtout bana basi na ke wenze ashikwanza donc problème bato aza moto ashikwanza lelo so babengi moto ashikwanza eza lokola babengi ye ndoki mwasi oyo akendaka kozwa babiloko ya pona koboma okoloba nini pona bato oyo bakombo ya shikwanza ekenda mabe epai ya bato mususu voilà na ko répondre peuple angola même bango bato apoto ya libanda na répondre bino boy bandeko nanga shikwanza eza kombo tokutaki yango eza wenze mais ba problème wana ke basi bayaka awa bazwa bakisi papa ezate kana mulongo bakisi neza boyo basi ebele babali te soki kisi ezala bango babalaki te pona ni ngana tuni bango bato bana poto ba répondre ngai comme nga makaya awa na bukoko basi ebele bazali awa babali te soki kisi ya kukanga mibali ezalaka bongo bango babali te pourquoi soki ke topesaka mbongo ya kisi awa biso pe tozonyoka mapona nini biso toza babosi te tozelaka bato bayana basomba biso liboso tokolia balongola makanisi wana soki ozokota na wenzo ya kosomba eloko yaka osomba eloko wana ezali te ezate kaka nde toyokaka ndenge mama kayo lobi awa soki bango biso topesaka mbongo bongo pona ni biso mo toza na mbongo te tozongaka mwa mukie na katika ya Bible na kati ya Bible nde totalaka tomona nganga aopesa mutu bozwi me ye moko ozana bozwi te donc eza lelo moko banda kala donc tout comme si c'est que eza pe na bato bapesa nde bopesaka na bino pe babiloko wana pa bato me bino moko bozana po balobaki yemba même na banzembo keno yo moko mobo yo moko ozopesa bato mabala me bana na baobala te ozopesa mabota me bana na ndako babota bamiso bazaka tamso bo sacrifice pe ba vie na bino naza na ngaka boye me na ndenge ya GDG ta mususu na mupanzi mususu na zaka na ngai pe riche na ndenge mais d'accord wana tokosi pona moya lelo mutu nyonso alingi mbongo jamais mutu apesa muninga mbongo yazanga mbongo lukuta wana nde ana shikwanza eloko wana ezate mbele biso nyonso atabarichi lukuta ezate est-ce que kopita to signification ya wenja shikwanza signification kaka ya mosh kwanza na mosh kwanza laksi nini eza wenza mbongo kwanza eza laksi mbongo ezata oyo baluka kikombo bapesa wenze ali yango bazwa kikombo wana bapesi ke wenze oyo ere utikala boka topesi yango bandalelo wenze kombo nango shikwanza okay mama wana kutupe bukoko ba ezalaki te okay wana to ye abokoko ya late bukoko ezala place bukoko ezalaki na balabala eza ba mama moko bazalaki o 4 o 5 na kotanga bakombo na bango malenda mamanda na mama moko bosongole bakufa balaka 5 mama bukoko yalaki te mama naza sur olobi nyonso sur makambo oyo bato bakanisaka orke eza bongo te oyo eza motuya ezalaki mingi koyeba bokoko
mama tango yo otretaka bato kopesa mutu mbuma moko po azwa guérison mayele wana to inspiration wana ozwa yango wapi? Voilà, nako répondre bino boye. Soki bomoni mutu azoteka bukoko, est-ce que famille na ye ezalaki na makambo ya bukoko? Soki papa salisaki te koko na bango asalisaki. Soki koko na bango mwasi asalisaki te ya mubali. Ona kati ya famille ya kutimi mutu moko azalaki abanda yosala bukoko. Soki oyo kaka ya koyamba okoti kaka na wenzo landi luyenge. Okovanda ta santa, ozo salisa pe batu pe babika kapete. Po yango eza lokola singa elandaka likambo ya famille. Mususu wakoti yango ka pona pasi ya nzala. Me ko umela ko zote po eza ya famille na yote. Poto moni lelo ba guérisseur ba komi belé omona ke nateka kana shikwanza makenda ko traiter mutu moko wana bikaka na yete. Donc yazwa kopo akomisango kopi na ye moko boye asala ba kisi atie mwa mai batu ba pesa ke mbongo me batu ba bikaka te pona batu ya bongo kokoloba na bango nene take ancienne pe mama oyo akambaka batu ebele. Na yebisi bango boye ngai na sali na papa kitoko. Na yebisi bango boye mutu mususu aleki na kotanga banzete ayebi nzete mutu oyo azoya po azwika ka mai yake wana babenga ka ye nani meni azoluka miyibi azoluka po a vivre po mutu oyo ayebi bukoko akotelema te akene na ndako ya mutu. Mutu ya maladi mutu oya kukuta yesika ya azali mutu atambulaka eske aza meni ayebani ndako te aza muyibi escroc. Mais ce qu'on est toyoka ki peka na kati ya shikwanza awa bosokola rabatu. So to baki misu mwana ndenga kisongi na kati kuno to mona mwa biloko moko boye na kati wana ba milangi moko eza wana etandami na kati wana. Toyoka pe na kati ya shikwanza awa bosokola rabatu mutakoza pe na mali sorte ene to benga mali chance ayepe awa bosokoli bo pesi mai bo pesi mwa parfum mwa nini po to mona kuna mwa ba parfum mwa nini mwa ba nini to yebite ezara vraiment vérité. Voilà ba parfum oyo eza ba agua de colonia. Problème nini ezoleka na kati ya monde na biso mukile de monde de développé etika su ndenge ya bakala te oyo agua de colonia mutu nyonso tu ayebi agua de colonia eza nini nakoki kolala boye na loti mabe po eza biloko etekamaka na ba église ya catholique na ba église ba tokui toute la église etekamaka ba mai wana okosomba ngo tie na mai mususu pe pona yo moko kaka o sentir bien ozo tia na mai ozo sukulango na mona nanu teke mutu ko sukula mutu tala voilà eza problème mutu wana zana problème ya famille na ye oyebi te famille na bango ndenge ezalaki yo zuma yo sukuli ye oyebi ke problème nyonso okenango oyebi ke problème nyonso wana base atikala asukuli kaliso alongoli biloko nyonso wana soki yo zo kapitango ozwi makambo nyonso na ndaku na yo na libota na ya génération ko sukula wana na mona kango te nanu pe na yoki me batu bazotia ba commentaire belé et parce que soki nazala liboso te mbele shikwanza se longwe mbele se longwe parce que mabele ki balobi me ba mama osiko landi bazana ngote na mona ka ngote c'est que zakana bato bauta na bango libanda nde bayaka na makamu na bango bayaka ko sukula bango balobaka shikwanza basukula bango na bandako na bango ya banganga bakendaka soki na bandako na bango banganga basukuli bango akoloba shikwanza me na kati ya shikwanza na mona nano mutu asukula mutu te. Merci beaucoup maman MK pona kota katina bandako ko vérifier na mona te. Merci beaucoup maman MK message nini oko pesa message clé na batu nyonso o bazoluka guérison o bazana pour ça azwa traitement surtout ba maladie nini o yo traitaka batu ba oyoka yo opesa biso na numéro peut-être mutu ko benga po esala bien. Na yebisi batu boye monde tie boyoka ngai nazana kati ya shikwanza oyo alinga ya kosomba bakisi na ye oyo ko metreta mona kenzoto ana problème infection makasi po infection za makasi infection za ka teke mobali mutapesi yango biso pe bisika to subaka ndenge to tambla ba infection za partout o amoni ke ya kosomba tolo pasi na sanateur ba kokite en tout cas yaka na shikwanza to ana biloko tolo kosukosu batu mususu diabete makambo nyonso to tetaka o pota peza makasi pota to tunyoke na hôpital balobi nini hôpital balobi
na yana bukoko pote zwa pe batu mususu ba uta na hôpital oh ese wense de traditional to apena bakisi to kosukula bapota wana pe ekosila to salisa bana basi oyo bana problème mabota ba papa oyo bana ba problème ba jeune garçon ba bandi 18 ans comme les na problème enta mbiso na shikwanza tozali awa nga komo na nga mama kaya ero lookinga iko ya kukuta ngai bolongola na mituna bino ide wana osoki na kene shikwanza okangi mubali osali nini bango bazali ababali te o bazala na mabala te o enta bango bakukanga batu ndenge nini bino boya soki olinge loko na yo yaka oye ko yande na ide ya mabete po soki yene ide mabe bakokosa yo bakolia yo mbongo po nganga lo babo mbongo aliake kutaka ye na ndaku na ye eri yo ye oyebi ye loko wana zana ngote ya vandi banato wana posa mbongo yo ye liye mbongo siko ko sala nini botuna boyebisanga na bandeko na ngai boyebisanga verma ye uti na ndaku na ye abana na ye na tongo bakekotanga siko yo ye na ide na yo ye ide wana makambo wana yebi yango te yo ye nango ye pe na mbongo amoni yango na tuni bino mutuna monde entier mutu wana sala nini akolia yango rapidement mama pesa biso numéro pe message surtout pour na bandeko ya Angola awa na portugais vraiment surtout pour na bandeko baza na Angola bayoka lingala te po ba pona contacter mama kaya ba contacter mama kaya ndenge nini oleke ba kende lisu mutako za pena hémorroïde babenga hémorroïde moko sebima na ngwa koma kotambwa na ngoka boye na sima azala abalie bambongo modèle à vie traitement te musu pe stérilité la tinzoto a vie traitement te balie bambongo par-ci par-là pour ba contacter maman makaya tamsu na ndenga lingala ba comprendre te oyebisa bango na portugais message na portugais pour na bandeko wana meus irmãos nós estamos aqui localizados no mercado dos Kwanza. É assim, aquela pessoa que está se sentir mal, que quer não, quer se tratar com o tradicional, ele pode vir. Muita gente que estão a falar que nos Kwanza, estão a vender embaixo, estão a fazer assado e cozido. Não vão com isso, esquecem. Venham aqui fazer tratamento que vocês ficam bem. Olha, os Kwanza se existia medicamento mesmo de verdade, embaixo. Luanda, não podia ter ninguém, porque você hoje se discute com o vizinho, ele vai vir mesmo nos Kwanza. Mas é começar a chotar, bater, porque não tem. Você vai vir que não, embaixo só estão a te burlar, estão a te comer só dinheiro. Não tem. Ficam ainda espertos também. Mas eu estou vos chamando, meu irmão, com muito carinho. Venham fazer ou hemorroide, ou infecção, ou problema de nascer, ou impotência sexual. Nós estamos aqui. Eu chamo Makaya. Em português, Isabel Paulo Bunga. O meu nome é esse. O meu número de telefone, 923 6625 83. Fala mais número. 923 25 83. 923 66 25 83. Ok? Cumprimenta a todo mundo que tem. Olá, amigos, manos, manas que me conhecem, como Isabel Paulo Bunga, sou a coordenadora dos Kwanza. Eu estou aqui, vos cumprimento. Vocês todos, em nome do Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigada. Toujours, Kaka. Stella passa, então está entrevistando a bem. Stella passa, Stella, por favor. Yeah. James Albino, Tosa, na cara, monde a découvert, mais monsieur Albino, les œuvres, toujours continuent toujours là-bas. Obrigada. Tá tudo bem, pela graça de Deus. Okay. Fala a língua portuguesa? Fala a língua portuguesa, né? Sim, falo. Língua só um pouco. Tá bem, vamos falar pela língua portuguesa. Ok. Estamos aqui dentro da Praça Kwanza. Ouvindo falar que dentro da Praça Kwanza havia muita maldade. Aqui vende base, vende medicação para fechar, quer dizer, amarrar homens ali e matar os outros. Não sei, vocês que vendem aqui o medicação profissional, podem nos afirmar que é a verdade ou a mentira? Não, nós aqui não vendemos medicamento que é para prejudicar as pessoas. Nós só vendemos a medicação que cura as pessoas. Essa maldade nós aqui não existe. Existe maldade porque já tem alguém
que já faz a maldade há bastante tempo. A maldade não se encontra aqui, porque cada pessoa tem a sua origem, a sua família, de onde ele vem. A maldade não está aqui. Porque eu comecei a vender medicamento tradicional quando eu tinha 8 anos, agora tenho 34 anos, eu estou aqui há 20 italianos, 25 anos. De resto, aqui até me encontraram. Aqui não tem nenhuma maldade, é dificilmente. 8 anos, até 30 italianos. E quer dizer, já está aqui há muito tempo. Eu tenho muita medicação, já estou aqui há bastante tempo mesmo. Muito obrigada. E sobre a forma que se fala sempre, a mulher vem aqui para procurar sorte, para pegar sorte, porque às vezes umas folhas aqui vende e vai lá em casa, dá banho. Será que podemos saber isso aqui? Isso aí é mel. É mel? Mel, só mel normal. Isso aqui é mel natural. Isso mesmo é mel natural, não tem nada de artificial, não sei o que. Isso é mel natural. As raízes que nós metemos, toda mulher precisa se reservar. A reservação da mulher é o quê? É pegar aquele normal, é natural do nosso passado. Tem medicamento mesmo que a mulher introduz na vagina para poder fechar, mas não é para você ficar virgem. Se quer um medicamento de sorte, esse aqui que dá um banho, não sei o que, nossa, aqui não é. Tem mesmo as próprias casas que as senhoras conhecem, mas só se sujam porque conhecem que as Kwanza tem o B7, tem os quadros de medicação. Não é aqui. Aqui não usamos nada. Isso aqui é a utilização dele, esse medicamento que sai na Nigéria, Ponta Negra, é medicação, aquece o útero, para quem não faz filho. Tem problema de alcançar, problema de útero, e tem a menstruação, aquela mulher que não está a menstruar, para poder menstruar. Sim, isso é facilidade para todo mundo, aquele que não engravida. Tem de potência sexual, que são dos homens. Aqui nós não temos prejudicação de ninguém. E esses aqui? Esse aqui é para hemorroide. Ok. Como que se usa? Isso é para hemorroide. Isso aqui, antes de você usar, tem que cascar. Aqueles homens que sofrem muito de dor de coluna. Sim, eu. Você mesmo vê. Você não sabe só pensar. Vai muito ali, você não pensa témoignage. A mosala oyo osalaka. Alors, naza pena na problème, nazo se sentir awa. Nazo yeba te. Nini oyo nazosala to nzambe na naloba nango epasheri apeza bakisi mpona yo mpe mpona solution na yo mpenza très exact. mpona zwa traitement ezosenga nini yo soki oluki nga kaka mabeya komona mabeya nyasi soki oluki nga kaka obenge napesa mpe na nimero na nga telefone kombono ebangisanga tokosala no alliance te te naza mpenza alliance ndenge naza moto na bale yango napesa ko mabeya nyasi sikoyo question na ngai isu nangaki mwa lingala mpe mwa moke mpo osala bien tomonaka bandeko wana basi aye azwi kisi moko awa atie na nzoto na ye ya bomwasi nalandi yo bien na portugal olobi ke ezongisaka vierge te mais quand même ase protéger ntango akosalela yango à tout moment est ce que eza mabe te eza nango mabe te eza nango naturel ekokisaka eza nango aluka batanga wisa mbuma ezalaka bien mpo na nini biso bamama soki bino bapapa baoke zwango libanda bato baameka ngo ndekasi yango ongindo yango eza mpona kisa miliu mabe soki moto alingai asala mabe asala mabe eza te soki moto atieli yo poison na biloko ya kolia yo suka mwa libanga mwa poussière otie na biloko yo monaka asala epasu yango. C'est bon, zone sano yango. Ginamao. Ginamao. Ngondre. Wana ngena baka libanga pe ingénieur mulu. Donc yangina. Naza simba kwa benga yo. On peut saluer le numéro na yo. Mais on peut s'engager moi elo mo na ko ke mekadia na ndako na yo ka. Ela opesa oyo ka kutu sentiment makasi pa chérie ko sepena makasi pozo. Donc ça va ça lelo 3 jours au senti pendant nzoto penza. Brincade la fora biso to na baso ba da peta mtu sentiment c'est oh ezali ma chérie za penza. Wow. Ngamo ko bele na sentira na mwana nga liboso. Mais na mela ki saison na voix normale na ngisaka bien na penza très bien. Numéro na yo ba maman to ba papa na biso ya Suisse.
papa na biso ya Suisse net papa de yo nzinga na mama baza pena na posa ya numéro na yo pe bandeko mosusu baza na kati ya France Belgique partout o bakobenga yo bakosala commande na bango ya bakisi batindeli bango yango opesa biso numéro na problème te numéro na eza 927 57 50 donc 57 55 42 donc obakisi ka code na biso liboso plus 244 bokozwa mama na biso mama be alliance soko monique na benga yete benga ngai ngana kokoma tipa na ye bosolo ndenge ezala kaka bakisi nyonso même oza na mboka nini ekokomela yo est-ce que bakisi bakokoma pe 30 jours ekolaka te ça dépend pe esika moto aza ekolaka nango te eza peza très peu. Ok, merci mpe bobalaka na bino tobalaka nganga aza marie toza baseva te obaleli kanga na wenze na wenze te na église obaleli mobali ka na te nazwi na baye na lupango na biso. Donc awa eza na ba avantage na moi so ozwi déjà moi ça awa moi yoka mokongo pasi ça avantage parce que pasi oyo baza nanu ba célibataire baza na bango pele baza na osola na moko kombo nani oza Kongo kaka ya awa obengi client aloba lingala mingi yo mpe ozokota kaka na nini ya lingala nozoloba ngo kitoko kaka boye kaka mobali na yo mpe aza moto ya mangala te amutapoti nayokaka mpe lingala yo moto olakisaki ye kaka mpe ya koyekola kaka mwalimu mwalimu atekaka na wenze te kaka na kati ya libala nde osalaka mosala na baexplication eza bato ebele namonaka vi na bino ezalaka trop dangereux mpo moto mosusu aye osomba eloko aotuna yo eske nakoki komeka yango ntango oyokaka biloko ya bongo elobelako nini eza lokola ça dépend ya moto bamisusu nayebi te soki bakendaka me na page na ngai naotekela kilia mpo nayebisa ye tala napeso numero ozalaka na ere ya kobenga mpo nayeba biso babotela baexplication bakisi ozala na ere ya kobenga naza mwasa libala boye soki ayebisinga makambo ya komeka nayebisaka ye papa soki olingi osobi okoyi okena yo na shamuka komeka te te bayaka vema bamisusu oyo bazalaka na mosoba wana bazalaka ya otekela ngai ya force na omeka mpa nani kemeka na ndako to ke na hotel mais faut tunaka bango baquestion ntango yo osentir ke oza na force te seka aza na place akendaka komeka donc alingi so ameka mpa na yo vantisa guston mama okopesa ngai mwa explication ya bakisi oyo oza nango awa surtout bapoussière oyo bapoussière toza na bapoussière afuta libumu lokola bapoussière oyo mpe esungaka na bainfection mwasi soki azosanti mokuza to na se mpona biso basi biso bato tozala na problème mingi ya motu akofunga mpona soki oyoki mwasi oyo motu kofungama to douleur mingi na motu seke kuna na se eza ya kobeba soki eza ya kobeba biso tobongisaka ezongaka na normal ya bapoussière oyo tosalaka bakisi bamélange biloko mosusu ezongisaka mwasi kitoko biso basi soki mobali mwa systeme eza mwa moke obo ovimbisa ngo ya ovimbisa toza na bakisi mosusu bakomadi te ya bokoko nde banzete na biso mwa nini kaka eza te oyo ekenda sango eleka niveau te ya mwa sembesembe kaka mama mpe na ndako mpona biso be bamama todeklara soki eleki moke papa naosentir bien te okoye todeklara te ke esala mwa nini omona biso basi ye mosusu mpe tokenda bamibali esala boye ye mpe aye te mwasi na ngai azodeklare mpona sala boye eza te wana eza ndenge balobaka te boyeboye te lelo kasi nyonso balingi bazala na mwa systeme tozomona baokeko jardin ya blog yango oyo boza nango pe biso eza naturel eza ya pharmacie te biso eza naturel wana bazobatonga te obebisaka basi te biso mpenza na kisi wana bato mosusu batekamo mpenza na Facebook na internet mosusu ayebi kisi yango eza vinigrec
fini grec. Oyo eza ya poussière nango. Oyo eza ya poussière nango. Oyo eza ya poussière nango, ya mbuma nango mpe ezali. Ya mbuma nango mpe ezali. Wana ba soko tie, soko ozosalela yango osala yango durant un mois, osenti mpenza fwenge nango ekomo vimba. Okozala no bio. Ya potopoto. Kopaka na nsima mpenza. Osala yango potopoto. Osala yango mwa bambuma. Eza na mélange nango mpenza. Oyo tosangisa. Opaki na nsima. Wili nango osala massage. Bambuma nango wana otokisi osala yango lokola ya ti ozomela. Omonaka afwenge elie. Ça dépend mesure yo olingeli ezala. So totuni mpena motuna oyo eza na tantine moko aza na nsima yabi ye moko botala ye aza mpena moto ya systeme aza mari. Merci beaucoup. Bayebaka mpe kisi mpenza mabota na kisi ya mokoko mpenza ko eza ebele mpona mabota mpenza lokola biso tubetude ya bona balingi komela mingi bainvitati balingi kozwa batonga komona longola semi bakisi mpenza ezali so alingi nkomenda alingi bakutana mabe alingi akolobeli ezosunga mpenza ezosuwane mpenza ata mwasi aregaka te soki oyepa mabe ya solution ezokende kaka boye nalingi nasuna eloko oyo namoni mpe eloko oyo kombo nango nini? 4 points eza kisi batia yango na perfection kisi ya mabota eza basala yango mélange 4 côté mpenza 1 2 3 4 esalaka misala nyonso 1 2 3 4 Ouais, carte pilaire de la presse. Bolobo lisusu toyebi ke ezalaka makaku moko babengaka biso na Congo toza na bolobo oyo eza mboka moko amplis eza na makaku moko babengaka bolobo na tokoya lisusu ala merci maman Béa Alliance pesa papa Mbocho vraiment merci. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'endors. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Chérie de la chienne par excellence.